congoyasika.com, congoyasika.net, c'est votre site. N'allez pas ailleurs. Vous allez trouver toutes les infos sur l'Europe, l'Afrique, etc. Donc je vous conseille d'aller sur congoyasika.com, soit congoyasika.net. Voilà, fidèles internautes, vous nous suivez de partout au monde, vous êtes connectés sur www.congoyasika.net. Bien sûr, Anto Sangwa nous assure la prise de vue de ces reportages et quant à moi, Tchekelepete, je vous dis un grand merci et aujourd'hui, nous nous sommes déplacés, nous sommes rendus dans la commune de Kimbantseke. Alors, minga rolobezate, tuye tu mekakoye ba comment est-ce que bana Kimbantseke ba fifa ka ba pasara ba journée na bango koma courant ezalaka, mai ezalaka, eto ndenge nini. Anon komet, toyoka bango pe totala nanu. Ah, tu as la commune de Kimbantseke. Tu as la quartier. Oh, tu l'es un pantou, il a quartier. Tu m'as boire mon pantana, il a quartier. Babo. Des tingambo, tu as la difficulté à courant. La difficulté à maille, on a avenir mon pompe moko. Et ça passe. Mais ngambo, quand même, moi, bah courant, il va dire au fond. Mais ça, j'ai un biseau. Parce qu'on a besoin de courant. Parce qu'on a besoin de maille. Boy, look at this, so ka press and nothing but Kokotuna na Tokenda Nini, Tokenda, Sotoke, Pascal to Sombi, Tono Yana Teki, on a fait la Nyampu, na Sali Nyampu, et on a essayé la Saba. Yabandam Ndamboane Zala combien? Vandam de Mané à 150. Est-ce que quelqu'un m'a rappelé? C'est comme ma caisse. Capital, nous est à combien? Capitaine Nangandi na Teka Boé, et pour son pays m'a fait 1000 francs. Alors, si on a baigné, surtout au Landa, au Golo Banabangoni. Qui va trouver au Landa, pour qu'il y a un problème, au cours d'un moment qui me sauce dans ma île au ciel en haut, pour qu'on m'appelle un bon pays bien. Attends, la Zaki n'a déjà n'a pas tout quoi, c'est mes legs. C'est bon à éviter. Sur le pays, il y a qui colle, il y a qui m'a mis conga, il y a la boue, il y a un bandela, il y a un cimetière. Pour moi, il y a un côté dans le monde, il y a un cimetière. Nous vivons côté, le maïs, nous passons, bateau vivre la vie, donc il n'y a pas si cac. Il y a un bino, bateau, mais nous continuons sur un boc. Est-ce que beaucoup de la vie ça a été? Que bon ça la paix que les lobby, côté pe bonga, et comme le cas la commune qui chasse ba kumisa. Commune qui chasse ba ba umbo za pe ka boy, mais ba bongi saki. Comme ba bongi saki, boy pe capable pe ko bongi sila ba on fait ko tila ba on pe kurana ma. Zana lubuaku. Zana lubuaku qui fout à demain lubuaku. Alors quand tu as mis zana bien, mais tu as la difficulté à mai n'est quotidien courant pe izate. À part ça, quand j'ai mis dans la prince, bon, la prince, c'est que la Makolo, chose en amont au Jimoto et du Michel Prince rapide. Mais ça, je l'ai mis au regardé par rapport à bon, pour les Kambatali et Nakura, va continuer, va raisonner pour la Bishop Koto. Et ils allaient misala baosa na se kuna ils allaient vana kurama et biso koto elo de kanda ngo kuti donc mouvement ezate nginte bongo bana pona bano ba otanga deni ba ba matière na bango bon kana moye kaka ya minda kaka ti papa fo somba kaka mwinda swati lampe kaka oya ndako mwana kusala kaka tina lampe potuzana courante le bande boza na groupe hein là ça va mais so boza na groupe te parce que na munda kaka ya wendi atona commune Kimbantseke tozo vivre vimoko eza par rapport à vie monsieur eza na centre ville au mona biso awawa d'abord eloko ezo développer batu na kati ya milieu ba fandi ezaka mai ezaka courant bon awawa courant ezate mais mai moko ezali eza mai ya ONG mai ana eza na bazer ceux qui bafungoli yango ezaka na ndako ya chef de cellule tokei kuna tozosomba tant tozosomba c'est mai esili ekomi 12 mai ekatanaka
Donc toujours nous sur la main nous tous on sur na kata ba mabulu kuna na ba se ba mai mo ezana bien entretenir te ezope sa biso mo ba mycose na ba corps na biso. Donc vaut mieux l'état na biso fallait à songer na biso na milieu. Commune, quartier, toujours ezala na kata capitale. Pourquoi pas bazoli nga pe consonger na. To yeka ke non banzete donc to katsa banzete kala mingi te donc ba potok point ke ya meto yoka biloko emoko elekina ba kota balemba yimbu do ba misusu elekina mon côté ki futa mais biso awa ne sanga ba tiki terminus ba ke déjà côté boye ba sauter awa na sanga ba commission côté kuna donc ya balemba yimbu biso ato ebité so to tika la ndenge soko tali derrière na biso kuna makasi na likolo na ba américain au monde va poto esnela na kala ingana et passa na biso exact tant courant exact bana biso mo ba fungwa ma ba mémoire na bango exact po bilo mingi ezoleka na kata ba télévision même na kata ba radio ezo senga il faut courant zala po batu balanda même moyen de communication na biso poto charger téléphone il faut terminus depuis ton téléphone na nga yango na zangi même charge na fanda na ba regret belé depuis na tindaki mutu na pile na terminus mouton peut abîmer sali sorti donc il y a moi na tozo senga na gouvernement na biso baye baki qui ne suki kaka kuna te ba côté ba mona akeza kini est-ce que a pe côté pe école les ali même donc sur totali na gauche na ngai boye même moi ça école maternelle tala position école maternelle ndenge ezaleli donc vie pena eza pena complété même place des alaki so hôtel à droite na onsus centre ezaliana mais hôtel centre na poison kaka donc mutazo pose soin mais peut-être pas potentiel na kati ya ba maladie mais na kati ya ça donc l'été fallait penser que qui n'est pas partout eza munene batia batu ba sengel ko landela vie sociale ya population na bango baza na kati ya quartier sanga na commune ya Kimbateke ça sera vraiment mieux pour na biso population ya esanga pour une érosion eza problème ka ya bino po bino batu bozaka suivi na mambo koto pena circulation eza normal mais tozalaka na manquement mambo ebele toza sous-développé à partir ya mai courant moi lumière esala bien toza na capitale to boza na to na kata Kishasa po to na commune ya Kimbateke eza pe commune eza connue donc babiloko wana déranger biso makasi eza moins de développement awa na kata Kimbateke puisque ozomona ke tuliaka galette makala ya kureza la te na nini donc iloko apene sala biso passe bosala ndeni po ba mama nikisa fufu ba mama bakende konikisa fufu bonikisa fufu bon eza na ba place mususu eza na ba machine o majuti eza na ba place mususu eza ke courant ya keba kaka o eboma pena bato to na posa to za na courant eza stable entre taba jeune qui mentir balinga développement mais développement ya kati à travers lumière ezate osengi nini na bakonzi bon ngana na osenga na bakonzi ke tozala pe développer en plus eloko o fo balongola ngo awa po yango mutu frena. Voilà, fidèles internautes, vous nous suivez de partout au monde et que vous êtes connectés sur www.congoyasika.net. Réel plaisir pour nous une fois de plus. J'espère que nous, comment est-ce que les habitants ya quartier ndanu awa nakati ya commune ya Kimbateke bauti eko bete la bino masolo lolenge nini ba pasaka ba journée na bango ba yebisi bino. Quelles sont leurs difficultés? Alors, Nengara na lobaka. En un clic Nathan biso tozalaka. Kasi bakotoyo. C'est dimankaka diaka. On a eu sarabino pongite. Pongite car na pongi kotele maza. Maza makotele et c'est dimankaka diaka. Alors, il faut pas zapper. Fidèle internaute, toutefois, restez connectés et à plus.